Bien-aimé, kolala kolamuka ezali activité. Chaque tongo so itolamuki toyebaka kokumisa nzambe, toyebaka konetola ye, toyebaka kosanzola ye. Po nzambe aza nzambe malamu, aza mobateli malamu, aza mosuni na kokamwa, azali nzambe apambolaka, azali nzambe atombolaka, azali nzambe oyo anetolaka. Chaque tongo so itolamuki eloko liboso topesa nzambe merci po asali biso grâce ya komonisa biso journée ya sika pe akotisi biso susu na bapromese na ye parce que destiné na biso eza très important liboso na nzambe. Nzambe aza na eloko ya makasi lokola destiné ya mwana na ye te. Nzambe alingaka destiné ya moto nyonso to ekende kokokisama ntina suka. Yango nomoni bandeko na nga tango tozosalaka baémission oyo tozoya kaka na bit ya kofongola bino miso, na bit kaka boyamba Yesu, na bit kaka bozala na nzambe, na bit tokutana na lola. Mais ezali regrettable ke bato ebele bazokanisa biso tozoya na net mpona kosakana, mpona kodétruire, mpona kosala bato mabe. Alors na tongo na lelo ezali lundi. Alors lundi à lelo le 16 mai tozoki na kokumisa nzambe konetole kosanzola ye po nzambe azoluka baadorateur en esprit et en vérité. Nazali na Yesu, nga nazali na Yesu, oh naza na Yesu na motemu yanga, nasimbaki ilamba na ye, Yesu abikisi ngai na pasi. Tozali na Yesu, toza na Yesu, tozali na Yesu, toza na Yesu na motemu ya biso, tosimbaki elamba na ye. Kolo Yesu abikisi biso na pasi, tala libanga ye, libanga na nga oya sika, solo ezali na elembo ya Yesu Masiya, o ezali na kombo ya molimo na ye, ngai nakobwaka yango te, mama libanga, libanga na ngai ya, o libango lele ezali na kombo ya Yesu Masiya, elele ezali na elembo ya molimo na ye, nakobwaka yango te. Nkolo na kumisi yo, na netoli yo, na sanzoli yo. Ozali nzambe obongi na lokumu, ozali mozalisa likolo na nse, mobateli, motomboli, monetoli. Moko te akokani na yo, moko te abatelaka lokola yo, moko te atombolaka lokola yo. Totondi yo tokumisi yo journal lelo ozala nzambe na biso, batela bokei pe bozongi na biso, batela bana na biso, batela mboka Congo, loboko no mobali likolo na Congo, sala ndenge yo olingi mpona mboka Congo pe kokisa mikano na yo. Alors lelo tozokende kolobela beaucoup plus sur ministère ya Jésus, mateya ya Jésus, oyo babengaka doctrine ya Jésus, les pensées du maître, ba penser à Jésus. Et donc ça n'a pas si que lelo bato belé bakendaka l'église, bato belé bazo kene batonga, bato belé bazo kumisa nzambe, bato belé bakenda chaque dimanche, mais ba yebi ata doctrine à Jésus te, ba yebi maté à Jésus te, ba yebi te Yesu asalaki nini, ba yebi même pas pourquoi Yesu ayaki. Soko yebi doctrine à Jésus te, soko yebi nini Jésus azoteate okobima touriste en église. Sala no tourisme au Égypte, sala no tourisme au na Congo, au kota la ba Nyiragongo, au kota la ba montagne, au kota la ba coltan ba nini na Congo, au kota la ba macaco, au kota la ba rhinocéros. Kende na France, Beta Tour, kende na Moyen-Orient, kende na tourisme eza mabete. Mais bien aimé, ce qu'il y a une église, na tourisme, l'if et les autres, Yesu aye na kati église, Yesu aye na mokili pour sauver biso to kenalola. Pour tous à la sauver, il faut to yekola
ba penser à mettre maté nini yo sateaki eloko ni yesu alingaki eloko ni yesu alingaki te. Alors soki yo kabote soki yo yebi yango te ozala séduit na bate ya lokuta ba pasteur ya lokuta oyo bazwa na enseignement ya lokuta oyo bayaka kolela lela ya kobima lokola bango bato malamu mekende kotona la police ba oyebisa bino makambo nini basalaka. Yango na nga lelo nazo senga na Nzambe abana kolotisa bandimi nyonso bandoto ya makambo mabe ba pasteur na bango basalaka. Bato belé bazo benganga bato belé tokuta na matanga na ba fete ya proverbe yo finga ka bato proverbe yo finga proverbe atikala ko finga mutu te. Ko dénoncer mabe ya bato ezali biblique eza Jésus mutabandi yango polémique Jésus za mutu ali boso mema polémique. Mais soki yo okangama miso oza miso ofongoma te okokende na lifelo. Tokomi na tango asuka tobanga esambiselo tobanga jugement. Tokomi na tango oyo Satan azorode azoluka nani ya kolia. Alors soki yo okoti na distraction ya bate ya lokuta tolanda apôtre Yoko oyoka. Tokomi na tango asuka misala nyonso eleka mananoto. Soko yebi ba penser à Jésus qui est na moto. Soko yebi te makamoni ni proverbe bateyaka ozo singa ye ozo qualifier na mabe oke na moto. Soko ndimeli Yesu te oza fanatique ya pasteur moko okozika na moto na lifelo. Soki chaque samedi okenda na ambiance eke dimanche okokosa alleluya lifelo. Tango Yesu akozonga soko vanaka na libala bapesa mbongo te moto ozozela bagrado mataka na makila na bato okende na lifelo. Mapango yo somba makila na bato okenda lifelo. Ngongango tobongola mitema sino mokolo ya suka tokokota lifelo. Osimi bakisi kosalela Nzambe okenda lifelo. Merci apôtre Yoko. Pasteur asimi bakisi asakolaka akovanda kuwapi tango Yesu akozonga. Bien-aimés, si nous ne changeons pas nous-mêmes, ne demandez pas que le monde change tout autour de nous. Yesu azalaki na enseignement na ye, Yesu azalaki na comportement na ye. Yesu ayaki 3 ans durant eloko aliboso et ayaki pour na ko sauver mokili te mais ayaki pour na ko former bayekoli. Yesu a passaki 3 ans
alukaki nanu mutu moko akotana na lola te mais abandaki nanu koformer parce que un homme en vertu en vaut deux. Jésus a passé 3 ans, il y a enseignement. Yamana lelo bazo kosa bino na moi makasi. Botanga la Bible te. Boyebi pe enseignement à Jésus te. Boyebi pe ba penser à maître te. Boyebi pe maté à Yesu te, mais oza kolinga o témoigner, oza kolinga o juger bato. Surtout batu mingi ba okota lola eza batu oyo bakanisa ke pasteur na ye eza kaka na église oyo akendanga nde pasteur na ye. Pasteur musu azote na TV, pasteur musu akoen kuna za pasteur na ye te. En réalité, pasteur nyonso abengami pa nzambe aza pasteur na yo, même oso mona na église te. Et Bible ezoloba, l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel agijaka nyonso. So mutabi so ne juge pas lokuta. Lolenge na nga kolobela. Lolenge na nga kolata, ndenge na nga o présenter be mission, faut bo juger yango. Ngai pe bino funa juger bino na lolenge na bino kolata, lolenge bobenge la kanga nde bozoloba makambo lobaka funa juger bino. Ezala bande ko ebele lelo o bako ko benga nga souté, lelo o ata komenga na répondre te po baza batu na lokuta. Po baza batu ba respecter ba parole na bango te. Po baza batu ba benga nga to sololi na yamio na sololi après mobile na ko mobenga nga aba no finga ngai. Et pourtant nga na tikala ko bengo te. Et puis mobile yango pe abali yo te a makango na yo. Mo permettre muto azo sakana yo aya ko finga nga mutu nazo linga ko sauver vie na yo. Ça dit mutu ndengo wana na ko kangolo kanda te mais na effacer yo. Pour moi tu n'existes plus. Pour osa sérieux te, osa sérieuxité. O mweso yingam na fso ki téléphone nga na bengi yo wa malamu. Mais yo vani na ndaku na yo. Olaninga, obandi ko benganga, obandi ko benganga, tobandi ko solola. Timu ko mso se permettre vraiment pesi makango no numéro ya téléphone a benganga. O mwasi na nga zo la ndako pona nini? Fo moi yonde fo pekisa mwasi wana la ndanga te obenganga pona ngam na zo kangena makasi te. Et en plus ça moi si noté pona obaliete. Alors ezoka musanga lelo bato ebele bayebi enseignement à Yesu te, bayebi maté à Yesu te, bayebi ba penser à Yesu te, mais balobi ba bandimi. Ba jara bato wana bangwana oyoka wana monoko proverbe afingaka bato. Bon pona bango bana na posa bamona ba pasteur ko ba delile so bazotika bulumbu. O bazobima na basi ya bato. Mais muto azo pamela mabe, muto azo fonga bato misu. Jésus a passé 3 ans yako pamela bato. Enseignement à Yesu zaika ko pamela. Yesu atikela ki ba pharisien na ba sadducéen tenté. Et là liboso dans autant la bino verset 1 Timothée 5:20 alobi boy. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi aient de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges Élie, d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. Bato balobaka lingala boke no tanga na 1 Timothée 5:20 Yesu azolo baba o ba osala mabe pamela bango liboso batu nyonso po ba musu babanga ko sala musala na préjugé te. Préjugé la ko ponate po azande konanga po to utane quartier moko po oya pesaka nga lipa po oya memanga na voiture balobi tokoza la juger soki to lobi makambo oyo Yesu atindi biso te. Donc ko pamela batu en live ko pamela batu na TV ko tanga bakombo na bango eza libanda Bible te. Jésus l'a fait. Surtout que na Matthieu awa na pesa bino sous verset mususu parce que ça na batebele afinga rabat a traiter rabat ça mais Jésus m'a enseignement les aginini. Jésus comportement na liboso ba pharisien liboso ba sadducéen zaginini. Mutu moko te akoki komona masumu a supporter masumu. Mutu abongwa mia sika o akuta na Yesu a supporter masumu te. Somoni mutu akuta na Yesu azo dorloter masumu. Azo caresser masumu.
Na kuta na Yesu te. Alléluia. Bible lobi to pa melabatu. Et Yesu alekisaki tana ye mobimba na kogangela ka batu. Abandi na Matthieu 5. Premier verset balobi. Voyant la foule, Jésus montant vers la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et l'autre liboso Yesu azoluka ba pauvre en esprit. Pauvre en esprit, la cité pantolé toboka nenge ba mumpe ba kosabino. Pauvre en esprit, ezali oyo bazo persécuter likolo na vérité. Vous voyez les 5 béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ba oyo bazo slela. Bazo lela pona nini? Bazo calmonier bango. Bazo freiner musana bango. Bazo bundisa bango. Bazo kosa bango makabo. Bazo sale bango ba video ya lokuta. To sauter wana. To kei sikoyo na Matthieu 7. Matthieu 7. Jésus a le Bible. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, et de la mesure dont vous vous mesurez qu'on vous mesurera. C'est-à-dire, hier soir, on peut s'en conseil. Ne jugez pas, ne jugez pas. Hier soir, on peut juger. Parce que ceux qui ont jugé, ne ont jugé pas, ne peuvent pas juger pour nous. Et ça dit conseil à peu ça. Abi vanda no nie kolobelo côté parce que lenge yo zo teleme la bat. Nenge pe yo ba no teleme la yo. Lo lenge yo zo juger bat, lo lenge pe ba no juger yo. Et l'activité qui a beau y bat ba juger bat. Vous comprenez makama onde ni. Et puis sous alobi. Abi pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ah, zo le bat choli. Tout ça na deux sortes de bateaux, bazo reprendre bateau. Ils en a bateau, bazo reprendre bateau pour bakota na lola. Ils en a bateau, oh bazo chola bateau. Yama biba oh ba chola ka. Akobeta masolo ya bana baninga. Mais oh ele kaka na ndako ne bana ne basala obeta te. Yama lobi ozo mona nzete amuke oh ezana liso muninga. Mais oh ya munene ezana liso na yo lo bakate. La plupart bateau wana makambo ele kana bandako na bango ba lo bakate. Bani ko lo baka makambo bana baninga. Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre. Hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Avant de juger ndako bato, c'est-à-dire yo mutolingo juger eza malam. Est-ce que makambo zo reprocher bato mususu pas na osi obongisi? Avant de reprocher ndako bato mususu. Avant de reprocher église bato mususu, bongisa na église na yo. Oh proverbe, les razo critiquer ba église mususu. Les razo critiquer ba pasteur mususu. Asi amitali vinaye, atali église ya kambara, amoni faute ezate. Yango azo juger. Soki ngana na faute, bo juger nga bo talisanga, mabeni ni ngana sali. Toujours continuer. Alors, demandez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Awa to sauter. Accueilli na Matthieu 7, 12 alobi. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et là, on y a solingi basala pona yo, sorry, yo pe salango, car c'est la loi et les prophètes. La loi est l'axine, ezali maloba, loi est l'axine mibe kwa nzambe, prophète est l'axine ba évangile à Jésus-Christ. Oyo ba prophète ba egoloba. Alors, alobi ce soir. À qu'est-ce qu'on a 15? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups raviseurs.
Yesu alexi 3 ans azokende na Capernaum akei na Jérusalem ake na ba ville ya pembeni wana ba Jéricho ko fongola batu miso ko gangela batu ko loba vérité awa lobi nini bokeba na ba faux prophète bazoya na bino lokola bana na mpate menakati bazali bongo bankoyi oyo baye ko détruire. C'est Jésus qui le dit. Jésus mtazolo bango. Aya na 21 na Matthieu 7 toujours. Alobi quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Olimisi. Alobi batu ebele bazobelela nkolo bakokota na bokonza likolo te eikaka ba oyo bazosala volonté ya papa nanga. Volonté ya papa nezani linga ndeko na yo, linga prochain, linga nzambe azala likolo. Na vende alobi boy. Beaucoup me diront en ce temps, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Abi bato bele bakoya ke basala miracle na komolanga. To bengana ba démon na komolanga. Akoloba bolongwa pembeni nanga na yebi binote boza bato na iniquité. Ayebisi ba frères, alobi bolingi ko bongwa mate, bozo empêcher pe bato bani ko bongwa. C'est-à-dire Jésus soko tangi évangile nyonso banda na nani na otangi les 4 évangiles, il y a Jean, il y a plutôt évangile, il y a Matthieu, évangile, il y a Luc, évangile à Jean, na Marc. Au moment que Jésus a passé beaucoup de son temps, il y a kopamela, kolobela batu, vérité, kogaze bango, bazo mananzela. Alors, yo, ceux qui olingi na yo, vérité te, au moment que preuve bazo ba vérité, yo lingi angote, li felo ego yambayo. Et c'est là que nous avons makanisi nini nkolo Yesu azalaki nango. Mateya nini Yesu azalaki nango. Est-ce que kopamela bato eza lisumu? Est-ce que kolakisa bato ke bobima na nzela mabe eza lisumu? Koyebisa ba pasteur batika koyiba eza lisumu? Mingi bakota na lifelo likolo bokomi ba fanatique. Likolo boyebi mateya Yesu te. Boyebi message ya Yesu te. Boyebi te que Yesu alexaki temps ebele na kopamela bato. Et que un pasteur kopamela, ko dénoncer, koloba pasteur songola za na kisi, pasteur songola za nzambe te, moko aza boy, ezali biblique, eza na kati ya musala na ye. Eza na kati ya job description ya un pasteur. Okosika na moto nkolo. Nkolo te mendeko na ngai. Nkolo akosikisa yo. Mingi boke na moto po boboyi kolanda mate ya solo. Boboyi kolanda proverbe na batu nyonso nzambe atindi. Na ngongo bino boza kolala toza 5 heures ta misu na kotika la mingi te. Mais nazo sala émission pour na ko éveiller bino. Est-ce naza méchant? Est-ce na makambo nazo bana libanda? Soki nazo ba solo, pourquoi bozo nga obongo mate? Pourquoi bokomi kokolenga ke na finga ka bato? Et pourtant, vous avez dit que vous avez dit et que vous avez dit que vous avez dit quand vous avez chance, ça va. Ma femme va tuer son mari makila. Yes, nous collaborons au Kenya lifu. Ndeko nangai. Bongo la moté. Mokolo na suka poko talalola. Ndeko nanga to banga esambiselo. Oteki lingomba likolo la mbongo. Bolimisa mwa malili betinga na zoni na mboka Angleterre.
kosukosu ezo misusu vraiment bonimisi yo simbi bakisi po obikolaka osakolaka osala bamiracle ya lokuta yesu abi mokola suka koloba ayebi yo te ngonga yango ndeko bongola motema mokolo ya suka okota na lola bato boni bateki lingomba likolo ya mbongo bakaboli bafamili likolo ya mbongo soko soki proverbe alobi te mutu wana aza mutu andoki mutu wana aza boye Job le ndokiski azwa mwana ya sœur na ye oyo amema afeza korefule ye na Afrique so tolobi bongo tofingi bato so tolobi bongo todénonce tolobaki poatala se kokontinue parce que eza na officier moko te à la police akopekisa biso to te ya sango malamu to toloba vérité lokuta soki ameki tokende osamba nde na koti bokende na tribunal bomona place bapolisier balengaka liboso ya bajuge po biso nyonso tobeka totosa mibeko toza na monde ya liberté d'expression mutu nyonso tunga mpe basalelanga bavideo nalela te naboma mutu te namona yango normal baza na droit kojuge nga ndenge nga na jujaka mpe bato ndeko na nga bongola motema kota na lola okoki kokoloba te okenda kosambela soko oyebi bapense ya maître te soko oyebi mate ya yesu te soko oyebi mate ya yesu te okobima touriste en église yesu alekisaki 3 ans d'Iran ayaki koforme mpe aza koleka ville na ville kogaze bafarisien kolobela bango bavérité kobimisa bango poisa tina yango omoni bakendaki kocrucifie ye mais soki bino bokomolobake prouve bafingaka bato mpo azo bavérité prouve bafingaka bato mpo azo dénonce bomoni yango eza biblike te bino bosi bokoti na monyama ya satana soki bokokoka koloba vérité te soki bozokoka kolanda mate ya solo te proverbe aza perdant te bino bato boza baperdant soki makambo naza osala ezalaki ya lokuta mpo nini lelo bato tu bakomi kobima fu baloba makambo ya papa wemba fu baloba makambo ya artiste boye bazalaki wapi c'est-à-dire bamoni makambo nga nazoloba bato basepeli nango bamoni barévélation bato tu balandi parce que mbisi elandaka eza nzela ya zotiola me ngai nalandi mutu te nga nayoki molimo na nzambe etindi nga nalobi c'est-à-dire yesu asala 3 ans na se ya mokili eloko ya liboso koforme eloko ya mibale kopamela bafarisien na basaducéen azwa meme fimbu akota na kati ya eglize abeta donc mosali na nzambe soki azopamela mosali na nzambe soki azorevese bato mosali na nzambe soki azopointe bato na droit na badoigt aza libanda évangile te jésus le faisait yesu azalaki koyebisa bato botala bafarisien te bawelelaka kovanda na bakiti ya liboso babongwami te botala bango te kati na bango eza pembe lokola batombo na kati na bango eza mikwa kopola aza kosadresse na banani na bafarisien baza banani bafarisien lelo oyo nde baza babishop baarchibishop bapaster baévangéliste baprophète badocteur baévangéliste bato wana nyonso tu bapotre balati kombo kaka me baza na esprit ya bafarisien yango moni lelo bakangi bato ya captivité yango moni lelo bakaboli mabota bazolanda kaka molimo ya batata na bango bafarisien bato na lokuta alors moto na nzambe solo ayaka po abeta fimbu po te bato bazonga na nzela tango proverbe azoya na petit déjeuner tango proverbe azoya na kolala kolamuka eza habitude te azoya kofinga te azoya koeveye bino mpo na koyebisa bino ke lolo yali lifelo yali naza na méchanceté te so ezalaki na méchanceté mais monde entier eza impacté te mais monde entier ezolandanga te bandako nyonso bokoma kolandanga parce que bozo se retrouver parce que naza na nzela comment lelo oyo ma pensée à ibetre makambo yesu asalaki so nga nasala nkomi lisumu eloko etikali kaka nazwa fimbu na kote na église na beta mais lelo mpe so nazwi fimbu na beti na église nakokutana na la police nakoke na juge akokanga mpo na mboka oyo babetaka mutu te bien aimé esengeli boyeba ke yesu ayaki 3 ans d'Iran ayaki nanu
mpo na bato bakota na